moko avant na banda lisolo 3 fois W na bo solo na poto toyaka pamba te toyaka nde koloba toyeko finga te biso toyende koloba toyeko lakisa bino mafinga bo fingaki toyeko expliquer batu ndenge bo fingaki ko bo fingaki me bo expliquer bien te na bosani te na pesa nano ba sponsor na nga ba mbote belé ba oyo balandaka biso na Congo Kimia na moni grâce ya makufu ba mbote belé ya ngwana Lilimbu El Madre ouais ba mbote belé ya ngwana na bosani pete Chimène Kasengo voilà ba mbote belé ya ngwana. Alors awa na ye koloba lisolo ya ndeko na ngai collègue na ngai na kombo ya Didier Masuki oyo aiuti kofinga vie na biso Pacha Miliki Didier Masuki afingi vie Pacha Miliki. Est-ce que Didier Masuki na Pacha Miliki égal nini? Est-ce que Didier Masuki na Pacha Miliki baweleli mwasi? Est-ce que Didier Masuki na Pacha Miliki nani mukolo? Est-ce que Didier Masuki pena kozala pena mukolo ya Pacha Miliki? Ou sokoza mukolo fo finga leki na yo? Didier Masuki na Pacha Miliki bazala ba camarade te. Bande ko bolanda ngai bambote belé pa ya parti bofondo les guerriers code 12 triple X et Mao Tchunge président Robert Madia na bosani pété ser na ngai bambote belé na musika ya ngwana ser Luemba na bosani pété Joe Luemba voilà na Belgique na bosani yo pété nengo za la kuna vient na ngai José Mbakano ouais donc li solo za Philippe Kakwembe yo oyebi lisolo Philippe Kwakombe batu mingi bamonaki ba émission Didier Masuki oyo a parvenir ko manquer ve na biso Pacha Miliki ve Pacha Miliki to yebili na ba aspect bogar musique ya betaka ayemba ba voyage à poto nzoka to yebaka te ba camarade na ye o ba leane sani moko dès le début dès le temps ya musika bazalaka déjà jaloux ba côté la vie fiti donc ntima marqué ba oza na vie mais au sentir que bazo paka kaka pour faire pesa ka slogan moko betande formé yemba nde voix kitoko ngongo mais to finga na te ngana yebi vie Pacha vie nanga na bamboko yo Didier Masuki masa na ngai na bamboko yo. Mais Didier Masuki nanu na yo kate place a manqué mutu respect. Mais après na landi émission na ye Didier Masuki a parvenu koloba ba manquement respect o yazo ko manqué Pacha Miliki ezali mutatindi monteur na ye. Donc veut dire mutatindi vient na biso. Vient na biso za vraiment mukolo ana ba leki na ye ya mikolo ape na bana na ye ya mikolo vient moko responsable chef d'entreprise mais et ozala mbala liboso na yo ka chef d'entreprise atinda pena sankara na ye Didier Masuki afinga Pacha Miliki oyo bolea na ye sani moko bomela na ye botambula na ye bima pena ba bébé partout na ye à l'époque il y avait Nyarkos Papa Wemba avait beaucoup là na lobby bien Papa Wemba avait beaucoup ba image ça les passés ezali bozalaka na ye ba camarade vieux mais nga na ye ko finga te na ye ko expliquer bino ke ezalaka bongo te na miziki surtout so bozamboka moko vili moko na ba age wa bino mikolo mutavani na Kishasa aosala abunda na bima ndenge bino bolobaka bwada ba riche bo bima mais miziki kwei na laki kuna ezaya ko dinda e beti te e tekami te eza faute ya Pacha Miliki te tolobela miziki nde tolobela ba vue nana bandaka miziki nani ove beaucoup la tikilaka lupemba to finga te mais ko kamwa a vu de public oyo bane ko sala be misuno kitoko
oyo apesa biso ba inspiration na ba mboko ba Switzerland oyo bandeki pe ko sala ba image na yeneti na niveau ba théâtre abimisa pe ba Vincent Louise mais lelo yo likolo ya 300 euros 300 francs suisses et sopier donc joie kende go finga Pacha Miliki et puis alobi yango bien na ye awa po Pacha Miliki soi-disant akei kolela masane avance pour la maramba promotion na ye kuna ba kotele fiti yoka titre na bango batie Rive Kono balingi ba boma ye pa camarade na musicien ya Switzerland to ye bara banani camarade à Rive Kono et anan Pacha ata lobi na ba parabole mais to yebi ke ozo ko adresser pa ya Pacha Miliki Pacha Miliki ko tindanga jamais na manquer vers Rive Kono impossible a mukolo bande go boko landanga na mincho yo Suisse za ya koningana vena biso Rive Kono atindi Didie Masuki afinga Pacha Miliki ba propos boyoki na ba émission wana ezali pour Pacha parce que Didie Masuki a bengi Pacha Yuma Bandaes Ngotobobo Souapante qui vaut rien aliara social aliara chômage abosani ke Pacha paza na ba yaya na ye na ba leki na ye na ba nekone ba koyoka ba émission yo sans oublier apena bana ya basi ya balisa mais pour Pacha banda ko ba biloko yo ezali nde vie na biso Rive Kono mutu a permettre ngo pour ngande na ana masana ngai pati bo fondo soki lelo lobi ya ko manquer vie na nga Arsène Botango apa la kisi ngai so na linga ya Arsène Botango te na lobane leki sang ti lelo vieux tout monde vie na biso Rive azu image wana chango na mir na ye c'est-à-dire aza au courant na makambu Sankara na ye de kunta o na kombo Didie Masuki a lobby donc a sepeli nango nga na ye ko loba boye vérive Pacha Miliki za camarade na o ya depuis longtemps kozwa nga rigueur te soki bo loba kite to lunga to ya ko loba te na ye ko kote la Pacha Miliki te na ye ko loba kaka na ye ko pesa avertissement ezala mbala ya suka Didie Masuki na yoka yo obimisala munoko na okomba Pacha obanda ko loba babilobelo yo lobi ba bêtise loba na nga Manhattan nga na yo to ajbo to ko beta na makofi eleki wana baza ba vie na biso likolo 300 euros manqué vie non Didie eleki te na biso bana membre ya Pacha baza ya ko sepela te heureusement Pacha azo calmer ga jebotika to ebeneza ngaka boye mais ba manquement wana tenir c'est trop dur à la longue atteint na vidéo te et vous allez bien na âge na yo Masuki obengi pena Pacha Miliki vient nga velimbisa ngai en tout cas batinda kinde ngai loba vérité apo aweza omoni o ezali bosolo na poto loba pena vérité batinda kinga tozonga pa ya vie na biso Rive Rive obeti ndule na yo ospike ngwanzu mais Pacha zo déclarer que ba probablement comme mususu zui wana ba kita mata moko bimisi wana ba maloba na nzembo na yo yenda banda kiango est-ce que luki le problème est-ce que ebeke nga na bien est-ce que ebike to vandi le kiango to lobi ke non yonde pena na ba voice yonde odui biloko ya Pacha au plagiango mais Pacha luki le problème était aibi goza camarade na eboliani bomela Vérive imagine toi maman Julie Vanga atali pena émission vraiment haoloba nini ozalaka gentil bango à l'époque ba conseil kitoko comment le chef d'entreprise vient au comme bunga boye vena désolé non en tout cas soko futa ka Didie Masuki mikolo yo pesa ye suspension parce que oh tu es gentil tu es ko finga te na ko finga pe yo te vie impossible Pacha pa ko linga ngote na bana ko bimisa ba maloba minene pona yo même nga moko pe na éducation nga na zwa père de famille na ko jamais ko salango impossible
ba camarade na ngai ba président Robert Madia ba nani ba parti bofondo ba triple X na moni ba camarade na ngai ba Gilles de Ngoyi na zo mona ba camarade na ngai e belé ba Romain Mukadi touche même na Rome ba go sepela na ngote na ya ko bimisa maloba wana et puis pour la bimisa maloba wana ve pacha futinga combien même a futinga million na hôtel la respect vérive kono na sepelité to sepelité émission wana Didier Masuka lobby oya fingi pacha miliki ya camarade na yo ex camarade na yo na bige boyo kana na bino un jour en tout cas au beti mabe audio ngo pe o partager ngo na Facebook na yo o teninga regardé Didier to boité oza payer ba futaka yo pa ya vie na biso musa na yo mais tango komi ko finga o kitisi dignité na yo Didier Masuki o kitisi dignité na yo non yo komo finga pona 300 euros o komo finga pacha miliki pona 300 batindi yo pa vie rive o finga pacha pona mbongo mais nga zara na binoti to sola bien tenga kenda na ngai yo munanga na ko finga vie eza ba droit na ye alobaki nga na ze logo te mais ki logo te na ngai yango mais mona batu balanda ngai na ki logo te na ngai yango yo jamais na go ya ko finga vie non pour place bandengi makama musique na ye nga na zalaka te na leki na musika naza petit ya Jenga Samuel bino ba vie botinda batu ba finga siko biso siko ba petit de respecter bino ndeni vieux bobo bunga kumbate musique bo sa ya loisir vérive yo za chef d'entreprise musique bo sa les a loisir oko manquer massa vérive ko manquer massa na yo te frère Trésor frère Gelor Inyongo aibisinga frère tolingana tout ça là tout sauver ba vie na biso ya mikolo poto monyo soki ba vie ba komo kola neti makanti zonga na sima ngana bi moni makambo avolo bango nazo ja conseil pa Lili Mbuyi nazo ja conseil pa Grace Makufu nazo conseil pa Chimeni Kasengo nazo conseil pa ya Pati Bofondo prière nanga pe ezalaka nzambe asunga ba vie na biso awa to na kinité Didier Masuko gagna 4000 5000 euros tango batindi yo ofinga pacha miliki ba propos tenir wana Yuma Toro Ngoto Bobo Swapans wana logo te soko meki na koloba boye obimaka na boye ozonga na boye yo zanga ba le passer te yo mongo na kini na tala na koloba te non Didier Masuki na zongeli yo obeti mabe non na respo bande ko pesa na mincho yo osoli mabe yo kanti nini siko ndengo fingi bongo odwi nini obosa ke pacha na ba petit na ye odwi nini avis de public odwi nini ozalaka na vie na nga zoro mabiala via beta 10 ans lobisa resouté pour ba comportement na yo ozalaka na ba camarade osala ba jé ba cash o lobby a o memikuna o lobby a o memikuna ba kipaka o souté na mbogo ni na Paris ni à l'extérieur ni à l'intérieur nzamba sungiyo oji mwasi na Lyon mère na biso super Anita Lelo alingaki mingi Didier Masuki na yoloba ezala mbala ya suka oya ko tenir ba parole na yo lobi pona pacha miliki ngam na yoloba si tu veux déclencher la guerre je suis prêt ba wana baza ba vie na biso ya Switzerland surtout na ville na nga ya Genève na lingi guerre la tena ba vie tika via beta musique na ye tika pe via wana beta musique na ye même si c'est vient biso rive kono a lobi na yo finga pacha boye
talasi mazonga moto 300 euros au raté nzoko likola likelele yeba eza conseil na pesi yo eza la mbala na yo ya suka ongam na oloba ngai vi pasha za camarade na yo te akotikala mpe kozala camarade na yo te osenga pardon te ça n'engage que toi. Ok? Alors, soki olingo déclencher guerre, ngano oyara Lausanne te, yopo oyara Genève te. Si oye bango menteur na futa kombongo azala na Genève. Sors na yo zandine. Soko Tchetembe, c'est la deuxième émission. Ve Pacha Milik abinisa mboko yo. Abinisa bana Luanda, abinisa bana Congo, Brazza, États-Unis, Amérique, Paris. Vérive kono. À l'époque, azo yemba musique, bolobiango bien émission na bino. Atika bino espace à 10 ans. Bo salaki nini? Yo makambo Pacha salaki. Yo salaki. Est-ce que vous avez landlay? Si yo vanda kuna na ba montrer. Didi Masuko vanda na ba montrer. Yo yebi combien nga ba proposer nga pour na banda kolobela mutu bona finga kana boya. Yo leki nga na mbanga. Bon, peut-être que les gens na ba bonné. Ah, t'as la bosse ambelara, mogo, to maîtriser pour Didi Masuki, to ça âge mogo, comprendre? Si vous soro lingi, to tiki na o guerre abave, to ke na o guerre ngana yo. Didi Masuki déjà au melangai clé na ngai. Na lugaka na joa yo pesa nga clé na ngai ya 120 giga. Vous avez déjà escroc. Na fingi yo te na le boza escroc parce que ça fait 1 année et demie na landage logo na ngai. Na ça ba massa na nga ba o baza pembe na yo o pesa nga plan na nga na malembe. Lelo oye ko manquer Pacha Miliki. Didi Masuki yo ko benga Pacha Yuma. O ko benga Pacha Toro. O ko benga Pacha za na loko te. Ke aliaka chaussel, aliaka chômage yo yebi vina ye. Mais mutu ba otambo na yaza na avion de terre. Pacha za na Porsche. Avion de terre, Porsche, Bolobayani, na car. Oui, est-ce que ça nango? Ou bien traité à Porsche, ça combien? Ou bien piné à Pamba à Porsche, Panzani, au bon son à combien? Ou bien monter à Porsche, ça combien? Hein? So ba rega à Porsche, ou bien travail nango, service nango, boulot nango, ça combien? Pour que nous lobao, Porsche, c'est l'oni. Monteur na ya Zali Mutambongo, chef d'entreprise, mais autant na Porsche. Ah oui. Pacha Betara forme qui toque. Toujours dans le catalogue. Ah bien. Donc, on s'est dit sur la télé, oui. Moutoutou, on a les passer dans la berère. Mais, tu fingate. Vérifiez qu'on a fait la musique, il a bête à nous. Tu as son, voix, bafle, ndeloba. C'est ça. Tu as ça vient à œuvre dans la musique. Tu as fingate. Via beti ndule na ye, oui, promotion to mona e amuke. To mona ba vie zo matate. Vie a ide na prom na ye na archevêque le bobo. Siko pourquoi on lobe la guerre archevêque le bobo te, au jour lobe la Pacha. Mais au bosso ke bazara ba mbale mboka mo baba master. Non, yo ko panza bisote, o ko panza ba vie na mi balete. Ba vie wana ba lokola, vie Pacha zali fali. Venanga arrive à Zali Ferrego là. Si yo mona pina na répétition ya Ferrego là, fali aya. To que na on mona ningona. To na répétition ya Ferrego là, fali alongwe kukulu amemba atele na ba kei. O mona ngo normal. Pacha ko na mangamba arrive té, impossible. Pour guerre eza loyal, bino bozo ka vérive, mais ce ko oyo Pacha zo loba pour na vérive ngana ngo. Mais na goya koloba ngote avion na biso bye depuis 1970 ngandi 80 ngandi yuza yuap na
na bumbu kuna na makala na ngiri na ba yangambi kuna Didier Masuki tango yo yepoto mutayambi wa Kim Prince Lozani masananga tala namoni na okeno musigate eloka na oloba na yo fo banga ba vie ozana respect na biko respect na yoka jema likambu na yoka jamais ofinga mutu mais oyo ndebe na ofingi obebisi mabe ofingi vie pasha miliki non ana bana azana bakoko azana pe na bana oyo ya basi babali bango okofinga pasha te impossible mais soki yomoko olunga osala ngoti nga eloko na déployer kaka ezali vie rive mutu atindi yo vie atindi yo finga pasha vie musique abeta ngo na ko finga te non ba beta ka musique na ko finga te makamu pasha yebisa ngai soki ngai nazalaki méchant na ngai loba na TV mais na ko sala ngote pasha pa linga ngote pasha alinga malheur na yote alinga toujours bonheur na yo mais beta biloko na otika ko yiba ba plage na ye c'est tout. Musique ozo beta yo kana ngote awo ba journaliste ozo kozwa ya balibanda kaka ba olio balar ba osalo ba promotion mo retenga manango donc sala musala na yo nde ya bien batu bandima ozana problème na vie pachate wana problème na lac lema place makamune dinda kuna DJ Elon Star to kenda na kuna to tala CD na lac lema na lac kuna lema eza ko dinde betite suko lobati wana to lobiango te tozo bomba yo poso to ko décortiquer ba nzembo ya na kati na ba biloko ave pacho zui na ba makambe belé vie ko linganga te na Singapour linganga te wana entreprise na combien de Congolais embaucha ba galérer mais au senga soutien combien de Zaïrobe combien d'Angolais o yo benga bazana ba chômage ngana chef d'entreprise boya na longola bino na chômage o embauché bango ozwaka Vedjenga Samuel na ba étranger na kena ba Zaïroa wapi ba bebisaka ba makamba batu na kena ba Zaïroa wapi ba yaka toujours na ba contrat molema na kena bango wapi pour le lolo biso ka ngindi afinganga toujours ntima ozana entreprise embauché batu ba Zaïroa nde to ndima yo c'est vrai to yo kaka nga mona na entreprise mais na yo kaka c'est normal marai aya marai faut aya parce que marai za pacifique c'est en Suisse aye atali kuna parce que ya banda mango bino zo sima marai ba petit na nenga nduli normal ya ne papa social venanga murunda leo na suki boye bosolo na Congo et bosolo na poto yango yo Orgazi Manhattan aye ko pesa avertissement pa ya Didier Masuki oyo batinda ki pa vérifier vérifier kono natangi kombo vérifier kono s'il vous plaît boteni nga rigerte na fingi vérifier abeta musique asala tout akene ko bimisa sedena dindi kuna laki pona ebeta pour le moment pasha ndaza kuna likolo asa makamna ye ndenge bokanisa ki akenda kuna na makamna bino aza kutukuna te na benga ki na soli na ye nabi avant na leka fona zo ba analyse na nga vrai na bengi batu na ngai babi na nga te eza boiza benga na koloba boy vérifier yo kanisa balingi yo Didier ye moko na kuzu nga na yo ka zo beta yo Didier Masuka zo beta yo na ali la aosa eloko te musique ebeti te nga Didier Masuki suko na yo lobango deuxième volume oya na yo ka bolo balisusu mbote belé na bande kobola ningai www.congokimia.tv.com pacha likamu na moto te bango nde bazo boya me bakonzima Combien tu m'aimes, oh, et définir combien tu m'aimes, oh, tu rends l'impossible possible, oh,
jamais l'alliance que tu as avec lui. N'oublie jamais l'alliance que tu as avec lui. Kanisa ekulusu esika yo bikisa kinga. Kanisa lisusu esika yo kolokota kinga. Mokangoli ya baneza yo, mokangoli ya baneza yo, oh oh oh, mokangoli ya baneza yo, oh oh oh, mokangoli ya baneza yo, oh oh oh. Mabenanga nazokoka te koyebisa bato, masumu nanga nazokoka te kobetela bato. Mokangoli ya baneza yo, oh, sokalaki yo libala yo kobala ye, ndimela ye. Sokalaki yo kobota ye, ndimela ye. Sokalaki yo bapasi nyonso ekosila ye. Aye lisusu alaki yo bomengo ndeko na ngai. Masumu nyonso nazalaki kosalaka, me Nzambe olimbisi ngai. Mabe nyonso nga nazalaki kosala ye, olingo na yo Nzambe yango nde eleki nyonso na mokili oyo. Kofinga kotonga ekobo koina nyonso wana olimbisi ngai. Yo